ozwaki chance ya kokutana na ye et même na bassin bobane ozwa temps c'est le santé nini omonaki omeke kotuna mami est-ce oza bien ayebisaki que je suis malade ou bien soki pas azalaki malade et est-ce omeke kotuna c'était quoi. Deuxième question na biso omeke osangisa d'accord lelo tobinga ye mama Suzy c'est azalaki na bana et soki azalaki na bana tiki bana combien. Bon nazalaki na mama Suzy plus sur le plan professionnel. La vie privée je connais pas trop. Donc maman Suzy Banto nga déjà naninga musala il faut na benye maman. Voilà, je me limite là. Donc benye maman ke oyeba sonde nini je connais pas. Na suka donc tokutana naye ayebisanga ke abelaki mais est-ce que ça va azwaka kisi mais ça va zongeli ne pe musala donc tokuta mpe na musala na confirmer que non maman zongeli musala et ndandi makambo komi boyemba moko et même tout na liwa en tout cas j'ai pas de précision sur les qui vraiment malade ni mais au moins abelaki akomaki. En tout cas, mingi to eba itazobela. Na tongo ndina yuko benga coquette. Kolingana sola na coquette bona moni coquette atie ye na stati. Ndina tuni coquette ko albino. Ma Suzy akufi après na to benga fatu ka yembela moni fata zolela. Akufi. Na ngala tikala kuna sanga malade te. Ya suka na auto sola na groupe. Ndina sala makelele na nga gangeli nga tu vois. Makoma so meki encore koloba na obola o. Na kataki encore koloba après fini. En tout cas aujourd'hui mais une petite éclaircissement bibi chmakuma lelo oyo so mutako. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na banaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancer message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rompengaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokangami na université Kimbangiste avenue comme Eza Marin le numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso.
Zawa nena tu bakiza matanga ko sur artiste baza awa ko tu collègue na ebo mona liboso na décor ou le to mera toujours point de vue à décor toujours programme nini si je dis programme parce que mon tour tant la biso ba kabela ki abela kité nini ça la ki muta et akufina nini je viens de le dire là et décor bonjour bonjour mon frère tout le monde va au la biso et le temps tout le monde ce soir en tout cas pour moi ba connaissance na ngabu na biso sur artiste. Merci beaucoup. Zalibota. Voilà. Zalibota, Netoya, Wabalobitolia, Nabaouba, Julia, Tolia, Wabazo, tu es place à matin, tu es place à Saint-Monté. Une petite histoire, comme je viens de le dire au début. Abelaki, c'était quoi avant le Lotogara et ce qui a né à Koufia Koufinanda ou Ben Hôpital? Ouais, non, mais Abelaki, à Komaki bien, à Zongenda, et après. Moi malade ya mokome koya ya sous c'est-à-dire attends là son ayo talae donc parce que tukutana ne jour mon nzela bisima ngazaki unazako bela utiko tala ngate kainga kuna bilamba ponga neza la bongo tumboli na sekisi abi lelo kozwa ngate et après tu connais monsieur du solo c'est même ndeni obungi boy tena za malade mais siko ça va na omo keka hôpital no zonga nanga. Et après une semaine, na kotale na ndako. Donc vandi na biso beto sololi na bando ke salo na leki na munye na leki na nga. Et leki na ngope moi ba 2 mois ou 2 mois na ndako. To kutane sikoyo semaine oyo utoleka te o wana to kutane na tournage. Na jouaki mwana ya mbanda na ye. Ezeka chaque tableau sur ici en dossier ka. Habi olo bina mambo solo to tirenga eleki nango après semaine oyo toleka nde na film ya mode donc na zuzuzui na pe na moi temps ya suka awa to soleil trop et puis yo pe sanga conseil mon émission mon sortie médiatiquement na salaka tout ça oh ça n'est pas Vincent oui ayo pe sanga conseil bien dès qu'on attaque émission en tout cas honnêtement na mon ma biolo bakité. Mais seulement faut ébaquer mutu na mutu anandena ya monela makambo azola makambo prochainement celo abongo se répéter c'est mieux oloba na te poser na batu mususu akoboya ko comprendre na makasi aibi ke oloba mabete mais ya boy ko comprendre ke oloba mabete et batu mususu bakangela batu mutema ya ngomo na mama be et salama na bien merci beaucoup maman na yoki et abina na benga ko kutona tele émission na pour te dire que ozwa bitumba mais na zwa que on a téléphone té après na yo mona ba émission ba tebe na bia mwana ngama ouais na apesinga conseil et puis eleki na conseil na tirer kaka ibisenga soki bat baleki balobi no mabe ko ina batute parce que zwa ka keton yo lobaki mutamona mabe o lobete mutu petanga lobi yo pe komona mabe o mutalobete esungenga parce que et comment ko inisanga batu so muntu ne ten comment mutu te maleki ni émission mais tant mère abi ko inate mondo ezaka aboye na ko longola mo pour moi azaki ka mama te azaki pe le kwa camarade azaki le kwa yaya et puis le kwa maman donc Nzamba permettre ya zo molimo na ye biso lobika gloire à Dieu molimo ne pe malakimia et tiki bat va s'exprimer bana pasi bana mawa balela et puis on va voir les magambo. On va voir une petite éclaircissement comme je viens de le dire au début. D'accord, aux amoutous nous avons eu cette opportunité d'être avec toi. Tu viens de le dire au début que aux autres chance au kuta na naye et même na bassin bobane aux attend c'est leur santé nous monaki on me regarde tout na mami est-ce ça bien ils savent que je suis malade ou bien ceux qui pas qui malade et est-ce que me regarde tout na c'était quoi
deuxième question est numéro 5 ça. D'accord, le lot obinga maman Suzy c'est azala qui na bana et soka na bana tiki bana combien? Bon, Nazaki na maman Suzy plus sur le plan professionnel. La vie privée naie, je connais pas trop. Donc maman Suzy Banto, nga déjà naninga musala, il faut na benye maman. Voilà, je me limite là. Donc benye maman ke oyeba sonde nini, je connais pas. Na suka donc tokutana nae, ayebisanga ke abelaki. Mais est-ce que ça va? Azwaka kisi mais ça va zongi ne pe musala. Donc tu écoutes un peu dans musala, on a confirmé que non maman zongi musala et ndandi makambo komi boimba moko et même tunaliwa en tout cas j'ai pas de précision sur les qui vraiment malade ni mais au moins abela qui a comment qui bien. C'est un peu ça. Merci beaucoup d'accord. C'est à moi de vous dire merci. Merci beaucoup. Notre loba va toujours continuer le son biso tout le monde tozana bibi makoma oyo lelo ala actrice comédienne pe amboka na biso et tu okuta biso na place ya matanga bango nyonso et ça ça mawa mais c'est vraiment important que tout le ça bango mingi to mi rejoindre un petit éclaircissement pour bater belé ba ité ça belaki ou abelaki te me ba collègue ni baza awa to mi rejoindre je viens de le dire là bibi makoma bonjour tout le monde va au travail quand même bonne santé. Ça va. Ça va. Et le oyo to kutayo on a bien pratiqué sur le gouvernement Suzy et dis-nous une petite histoire. Il était malade et ça dit et so akufi le wapi akufi awa ou bien et salami banda ya mboko be ana katika non ma Suzy akufi awa on ngapena ebete en tout cas mingi to ebete azobela na tongo ndina yoko benga coquette. Kolingana sola na coquette bona moni coquette atie ye na stati ndona tuni coquette kwa albino ma Suzy akufi après na ko benga fatu ka yembe na moni fata zolela akufi mais ngana tika ko kana sanga malade te ya suka na auto sola na groupe ndena sala makelele na nga gangeli nga tu vois makoma so meki encore koloba na obola o na kataki encore koloba après fini. En tout cas, aujourd'hui, mais une petite éclaircissement, bibi makoma. Les locaux sont tout à fait dans le révélé. Ils ont monté la bourse na yo. En dehors de to benga maman, ça tiki pe bana, ça qui mo sali bala, so ka tiki bana combien? En tout cas, on est à vie privée à mon tout, tu vois. C'est quand on est là, non, mon tout. Donc, on a obligé de soit tiki moi, azaki mari, azaki na mobilité, aza moi si. Tu vois, quand on a fiancé, copété, banete. Na moment où tu as un temps, on est loba. Je dirais que non, c'est non. Il y a un gros této ça important. Na minute on a story là non maman, on a ça maman nanga. On a yambi biso na théâtre. To koko bando bimisa ba vie privé na été yango té pour le moment. Yango té. Ah moi si, akobota akoza na mobile. Kozanga té c'est ça. Merci beaucoup. Là, nous devons compter vraiment la courage de Oloba. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir? Le programme Matanga est là. Ah, on a battu, on a besoin de Matanga. C'est ça. Ah, non, je crois que pour moi, papa Lombe Azali. Donc, on a un programme, tu es place ni to bando kutana. Moni a examen qui est photo luka place ni na kutana. Suzy Azali ndondo, Suzy Azali ba mame belé. Moni Azali moko ya biso makasi mboka. To koko lele na ba condition, photo lele na condition moko malamu. Oui, c'est la Suzy, le quoi déjà papa la biso, Aza déjà na ebike non, ni to koko sana. Merci beaucoup.